L'esprit me pousse à appeler le frère Trésor. Il y a quelque chose. Nani mokonzi? Yes. Jérusalem mboka ya sika. Jérusalem mboka ya sika. Etonga mipona babulami. Etonga mipona babulami. Kolela teo. Pasiteo. Inyoko teo. Eta bololo 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 bololo. Yes! Maboko biente. Nabi obeti maboko biente. Eta maboko 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 maboko. Je vous salue tous au nom de Jésus. Na pesi binonyo somote na kombo na Yesu. Je vous aime beaucoup. Na lingi bino mingi. Dieu aussi vous aime. Ça me parle bino. Saluez-vous les uns les autres. Bopesa na mbote ba moko pe ba mosusu. Nani mokonzi? Yesu. Nani nzambe? Yesu. Nani mokeli na yo? Yesu. Pepa pona lokomo na Yesu. Nzamba lokamba sana bomoi. Alléluia. Amen. Vous êtes merveilleux aujourd'hui. Mais un grand thème que nous partageons. Pire. Qui veut dire
La prière d'intervention rapide. Alléluia. Amen. La prière d'intervention rapide. Il y a d'autres problèmes qui peuvent venir dans notre. Ça demande la prière d'intervention rapide. Il faut que Dieu intervienne au plus vite que possible. Ton problème a tardé. Tu as gêné, tu as prié. Tu as tout fait. Il n'y a pas la réponse. Mais aujourd'hui, Dieu va intervenir. Acclamez encore pour Jésus. Kolo nangai na pesi yo matondi pona ko batela yo bateli ngai. Kolo nangai na pesi yo matondi pona ko batela yo bateli ngai. Obundeli ngai tumba na mbula oyo na banguna nanga ilimo mabe. Obundeli ngai tumba na mbula oyo na banguna nanga milimo mabe. Nani na mokili oyo Nzambe nanga ayebi kotombola mutu lokola yo. Nani na mokili oyo Nzambe nanga ayebi kopambola moto lokola yo. Nani na mokili oyo Nzambe nanga ayebi koleisa moto lokola yo. Ata moko te Yawe, ata moko te Nzambe na nguya. Ata moko te Yawe, ata moko te Nzambe na nguya. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna nanga milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo na banguna nanga milimo mabe. Nzambe wani yesagidila tato silobo kati ni mutu Nzambe wani simakina tato poa Nzambe wani we yes poa ni mutu Nzambe wani simakina tato poa atana bapasi tona esengo na kosalela yo Nzambe na bomo nanga. Atana bapasi tona esengo na koteaka yo Nzambe na bomo nanga. Nzambe nanga yaya omo nusungi nanga obatelinga na moma oyo Nzambe we kesakidila tato poa jilobokati ni mutu Nzambe wane jimakina tato poa Nzambe wane we oyo oyo kesakidila tato poa jilobokati ni mutu jimakina tato poa. Ce monde est régi par des lois et des principes. Il est vrai, cette prière concerne tout le monde. Riche ou pauvre, grand ou petit, païen ou chrétien. Tout le monde est concerné. Parce qu'on a des problèmes nous tous. Et on aura toujours des problèmes. Mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver dans la vie. Ça va nécessiter l'intervention rapide de Dieu. Lisons un verset. Actes des Apôtres, chapitre 12. Acte 12. Verset 1 à 19. Pour honorer la parole de Dieu, tout le monde doit se mettre debout. Acte chapitre 12, verset 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans lèvres. Amen. Amen. Mettez-vous. Lecteur continue.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Alléluia. Amen. Lecteur à continuer. Oyoki ndenge nini batangi yao. Yes. Vers le même temps, Kaka na tango wana. le roi Hérode, Ikumu Hérode. il tua Jacques, Abomi Yakobo. l'apôtre Jacques. Ntoma Yakobo. C'est ce roi qui l'avait tué. Kumwana da bomaki ye. Il l'avait décapité. Akatake mutu. Voyez que tous les Juifs étaient contents. Amonete bayuda nyoso basepela. Cela était agréable à tout le monde. Yango sepelisa ki bato. Il arrêta Pierre, Akangi Petelo. sans motif, Nakosaka litomba. mais avec objectif de le tuer aussi. Kasi na baneta Pendant la Pâque. na kati na ngonga pasika. Nani Mokonzi. Yes. Il mit Pierre dans la prison. Atie Petelo na boloko. Avec des soldats qui le surveillaient. Na ba mapinga bako kengela ye. Et il était enchaîné, les mains et les pieds. Yakangamaki na minyololo mapoko na mapinga. Pierre attendait que la mort. Petelo abandait kozela kaka liwa. Hey, continuez. Koba. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui prière à Dieu. Yes. Quand on a arrêté Pierre, Tango bakangi Petelo. l'erreur de l'église, La musala ecclesia. c'était de prier pour Pierre. Ezalaki mpona kobondela mpona na. Nzambe songa Pierre, Nzambe nzambo za wapi? Yes. Onkolo nanga oza wapi? Tata Nzambe, bolingo nanga oza wapi? Nzambe, lamu nyonso, baninga bazo, osoke masomo, kola Yesu, Yesu oza wapi? Nanga oza wapi? L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Ecclesia etikaki te kobondela epai na Nzambe. Il priait pour Pierre. Babondeli mpo Il se réunissait chaque nuit, chaque matin, chaque soir. Mais ils avaient l'objectif bazalaki na litomba de prier pour Pierre. ya kobondela mpo na Aujourd'hui, nous nous sommes réunis et nous allons prier. Dieu va nous écouter. bakoyoka biso. On va se soutenir dans la prière. Tokosungana na kati ya libondeli. On va prier les uns et les autres. Tokobondela bamoko mpe bamosusu. Et la réponse viendra à l'immédiat. Mpe eyano ekoya na lombangu. Nani Mokonzi. Yes. Pierre était enchaîné, Petelo gardé dans la prison. abongela te na boloko. Tout le monde attendait sa mort. Bato nyonso bakozela liwa na ye. Comme preuve, le roi Hérode Lokola a déjà décapité Jacques. asa akataki moto ya Yakobo. Mais on entendait parce que c'était la coutume des Juifs. Kasi babanda kozela po ete ezalaki Pendant la Pâque, on doit tuer. na ntango ya pasi kesengeli Mais la personne qui était ciblée, c'est Pierre. kasi moto batiaki mosapi. Eh, Pierre. Petelo. Mungu na Nzambe. Ntoma. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Yes. Yoka makambelekaki. Continue. La nuit qui précéda les jours Ah. où Hérode allait le faire comparaître, Ah. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats. Alléluia. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Oyoki. J'avais déjà parlé sur ça Nasina lobelaki na yango. le vendredi. Mokolo mita. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. j'ai quelque chose à vous transmettre. Eza neloko moko nzambe alinga pesa biso. Pierre était gardé dans la prison, Petelo abatamaki lié bakangi des chaînes, na les minyoko. mains et les pieds. Na makolo na maboko. Il n'avait pas la force. Azaki na bakasi te. Babetaki ma casse. Pierre était fatigué. Petelo alembaki. On l'avait arrêté. Bakangaki ye. On l'avait battu de verges. Babetaki fimbo. Lié des chaînes. Bakangi Le minyoko. mains et les pieds. Na maboko na Il makolo. n'avait pas de force. Azalaki na makasi. Mais l'église Kasi intercède dans sa faveur. Bondeli mpo na Petelo. Aujourd'hui, Lelo. je vais prier pour vous. Je vais intercéder pour vous. Dieu viendra vous secourir. De loin comme de près. Vous qui me suivez de loin, vous êtes d'accord avec moi? Je vais prier pour vous. Et vous verrez des solutions. Yoka Makambawa. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et Ange à la mousse Pierre à Bétiébou. Pételo. Pételo. Voilà Pételo. Pételo. Simon. Pételo. Oui, oui. Ala Mukabo. Yamoni de Moutou.
Tala, nalobi okomo na mutu. Amen. Tu verras quelqu'un qui viendra à tes côtés. Or, c'est l'ange de Dieu. Dieu envoie ses anges pour intervenir en notre faveur. Comme je vois maintenant, il a envoyé son ange pour intervenir. À propos de mon frère, qui est mon fils aussi. Ton dossier. Dieu doit limoger quelqu'un. Pour na yoko taona. Ils ont ça la makami koloi. Yes. T'en fais pas. Patience na yo yefuta yo. Amen. Nana lobi amen. Amen. Loboko emati likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Ngai Josué Lokamba. Ndenge na tie makolao. Ndenge na tie makolao. Ange ya Nzambe. Ange ya Nzambe. Asala mosala na ye. Asala mosala na ye. Na vie na nga. Na vie na nga. Au nom de Jésus. Betela Nzambe maboko 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 maboko. Yesu. Même si bavandisaki na ténèbres. Mais quand l'ange de Dieu vient, le milieu est éclairé. Ah, et si que comme Paulé. Oui. Lève-toi promptement. Ange a ébissé. Tellement dans l'ombango. Yes. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ba chaîne écoui. Yes. Tiens moko mbali. Yes. Loba yakanga kinga ba chaîne. Oya kanga kinga ba chaîne. Lelo écoui. Lelo écoui. Ba chaîne ya célibat. Ba chaîne ya célibat. Ba chaîne ya maladie. Ba chaîne ya maladie. Ba chaîne ya échec. Loso blocage. Loso blocage. Ba chaîne ya coutume. Ba chaîne ya coutume. Ekweya. Au nom de toutes les chaînes sont tombées aujourd'hui. Si quelqu'un est d'accord, elle va 3 fois amen. 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 C'est l'ange de Dieu qui a brisé les chaînes. Personne ne peut le remettre. Yes. Loba banguna nanga. Wako mekananga sikoi. Akufa. Onoge. Banguna loba kufa lelo. Yes. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Oui. Koba. Et l'ange lui dit, Ange a yébissi. mets ta ceinture et tes sandales. Parce que quand on arrête quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Balongole sapato, balongole pantalon, yes. Balongole chemise, yes. Balongole ceinture, sur vous en avez veste golongwa. Yes. Sur côté na kacho, na mukabutul, torsine. Yes. Balobaganin, nokia midiembika. Pour ma côté on a place à passe. Yes. Na passe na ceux qui au monique ça ne va pas. Au cause ato et lamba na otoni no mikangisi na kibo. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Mais Kasi spirituellement, na molimo il y a des gens eza na bato qu'on a oyo volé vos biens, bayibi bosu na qu'on a enterré vos biens, bakunda bosu vos chances sont bloquées, abama bakuma la vos finances, mbongo et ainsi de suite. Mais je déclare maintenant, je le dis et je répète encore. nalobi pe na bandeli Oh nyonso bayiba ya yo. Oyo bakunda. yes. Eza la libala. Eza la mbongo. Yes. Eza la mayele. N'importe quelle chose eloko nyonso que le diable a manipulé. kuna sakana Aujourd'hui, l'ange de Dieu est venu pour te les remettre. ayoko pesa Allez yamba yango. Allez yamba yango. Allez zwa yango. Au nom de Jésus. Sokosi yango peta maboko na mololo. Motoko zungisa akobotola zate. Azate papa. Parce que l'ange de Dieu vient avec colère. Pwete mwese na samba ina kanda. Pour te délivrer Pona kokangola. et pour te venger. Pe pona ko kozomisa. Nous sommes entourés par les légions d'anges maintenant. Ozingami na lisanga ya banji. Et tous les archanges sont maintenant ici. Ba continue so banji basali awa. Ceux qui sont chargés au combat. Ba batinda. L'archange Michael Marchange Michael. et son armée. Pe mipigana. Basali awa. Basali awa. L'archange Raphaël et son armée sont présents. Basali awa. L'archange Gabriel Gabriel et son armée sont présents. Basali awa. L'archange Fanuel Oh Fanuel. présent. Asawa. Et plusieurs autres archanges. Ils sont nombre de 7. Les archanges de Dieu. Mais les anges sont très Yoka. Awa, Yoka. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, Ange a ébissé le sous. Yes. enveloppe-toi de ton manteau Joie sous son manteau na yo. Lata. et suis Ange a joué en go. Wap. Parce que Pierre était là dans la prison. Pete la salaki wana na boloko. Mais si on arrête quelqu'un, Soki bakangi moto. vaut bien là. Nyonso ya bino. Il ne tire pas au commandant.
Hein? Amen. Mokonzo akangi wana. Oya soda wana. Yes. Ya tika nde nango na bureau na ye. Siko wana na butu. Yes. Pendant la nuit, les chefs n'étaient pas là. Pierre était gardé là-bas. Lié des chaînes. Mais l'ange a pris ses objets où? Donc l'ange de Dieu a la capacité d'entrer même là où on a fermé. Amen, papa. Il a cette capacité de donner seulement les ordres. Nabi saki na yo eya. Na pozu na yo. Eya. Mobi zwa yango. Zwa. Pena lobi zwa ya yo. Amen. Allez yango. Oh nyoso ba yiba. Anja zongi lui. Yes. Même si ça date de longtemps. Là je peux te le remettre. Et il le fait maintenant. Si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort pour Dieu. Prière d'intervention rapide. Intervention zambe lelo. Lobité. Amen. Lobité. Kaka sikoy. Oui. Enveloppe-toi de ton manteau et suis. Azwina sentir. Azwina biloko na na manteau bizwa. Lata non. Lata sentir. Lata bilamba. Lata. Zwa manteau lata. Abe landangai. Yes. Loba amen. L'ange de Dieu va te conduire là où se trouve ta bénédiction. C'est déjà planifié. C'est déjà préparé. Tu ne feras aucun effort. Parce que dans le livre d'Exode, au chapitre 23, verset 20, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel sera toujours devant toi. Il va te protéger en chemin. Ça sera no kitanga yoka. Bon tozonga na version. Yes. Te nazomo na vie na yo changer kaka. Ngana za déjà ya kosepela. Amen papa. Nabi na za déjà ya kosepela. Amen. Soki ozana mawa, zelomo na miracle landa yo. Yes. Ndio kosepela. Amen. Menga ici na sepeli déjà. Na sepeli papa. Tanga. Exode chapitre 23, le verset 20 à 20. Yes. Voici j'envoie un ange devant toi. Tala natindi ange liboso na yo. Pour te protéger en chemin. Oyoki. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quel lieu que Dieu a préparé? C'est le Cana. Le Cana. C'est le lieu de bénédiction. Là où le lait est le lait. Tu ne sauras pas toi-même y arriver. Il faut que l'ange de Dieu te conduise. Mais l'ange attend Bisayo. Oh, comme en destination. Atabatie bakal. Et comme escalier. Amen. Ataba freiner. Et comme simba tout. Amen. Alobelanga amen lisusu. Amen. Attends, mono yo abala. Jamais kobala te. Mais ba surtout ki obali. Amen. Joël obalité. Obali. La qui alliance. Ah. Kitoko yo wapi. Tu to pambola ke libala. Ye yo no? Bon ba gresa ki mino. Parce esimbi. Esibité. Na côté ya mwesi na mobali. Tala na lobi e. Zambe soki apesi yo. Apesi yo. Apesi. Ata babundisi. Ah, sois fort. Sois fort. Kolela la terre. Kolela terre. Tu ne veux pas de plaintifs. Zambali kabalelité. Et de craintifs. Na babangi. Oh. Ah, bitumba yesu kaka ngai siko lingi nana buni. Nani? Bitumba ela nani? La kaka yo. So moni muto banga bitumba. Azama kasite. Litama. Na fingi mutu. Te papa. Na tongi mutu. Olobi vérité. Na lakisa kina ni lobi omoni jo totanga na ye. Benga mutu mbo kote na bitumba. Yeka soki a provoquer pété. Mais ba provoquer kaka. Na lingi na ngate. Yo petit. Na bana ngai. Na lingi na ngate. Pardon. Dès qu'au pesca 1 mètre espace, ndenga ufunga mambangu. Kaka yeka. Akimi akosalata une semaine oya classe. Yes. Alléluia. Amen. Tina bité, masto yo ndingini. Ngana linga ba faible. Moi j'aime les faibles. Alléluia. Balemba. Mais jour msuka na tongo na bimele na bi. OK classe te. Ote kasi molangiti. Molangi asani. Kasi akana kingai. Yango siko na ibi siko tuma mama na Monica maman qui peut ma comment on dit. OK. Comme ça molangi a provoqué tout le monde. Yes. Le ba amen. Amen. Le ba amen. Amen. Biso na tozo. Molangi adima. No esi na beta molangi. Le ba amen. Amen. Na sina beta déjà. C'est comme on la carte tozo ya naye. Ni i ni o. On la carte suki ka otala.
Yo, ngabi l'accès sur Musapi. Na kuka Musapi no monde. Musapi nemba muge kiti. Onda lobi na ngana yote ngabi te jour mekaye atana zate au monde. Ouais. Loba amen. Lelo nzamba sili sama kabona yo. Amen. Loba na kobanga bango te. Na kobanga bango te. Ata ba ya ba million. Ata ba ya ba million. Jamais. Jamais. Na confronter bango. Confronter bango. Au nom de Jésus. Yes. Tanga. Tiens-toi sur tes gardes et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Qu'on résiste un Jean-Zambé, quand tu lui viens, il va te donner des instructions. Il va te donner des injonctions. Ce que tu dois faire. Salakaka. Ezala malam. Ezala mabe. Batoba sepela. Toba boya. Comme l'ange de Dieu. Tu as déjà parlé. Fais ce que Dieu t'a dit. Mais il y a des gens qui se découragent. Zamba lobi. Mais atali ma réalité. À côté de moi doute. Na salate, na salate. A hésité. Et si. Au tika la commune et le côté. Yes. Ange akusalin akokende parce que tu lui as résisté. Oyokinga? Amen. Il y a une autre catégorie de gens. L'âge t'a interdit. Ne fais pas ça. Mais emporté par tes propres pensées, par des mauvaises pensées, par tes raisonnements, ou par les conseils de tes amis. Ok, kosala likambo nzamba boyaki. Ange asalinene. Parce que l'ange ne peut pas supporter tes bêtises. Au lieu qu'il y a bomayo. Akenai. Yes. Aké peut saka rapport papa. Mono tinda kingata. Ayo kinete. Nzambale tikaye. Conséquence était yaka koleka ba conseil. Siko kozela siko yoko zeli o zeli réponse o leli o lembi. O bondeli o gêné o lembi. Mais même si tu avais commis des erreurs, aujourd'hui, Dieu a envoyé son ange. Le réparateur des brèches a déjà réparé. Celui qui pardonne. Jean chapitre 1er verset 29. Un jour, des passages. Jésus était des passages. Mais Jean-Baptiste était avec ses disciples. Il vit Jésus de loin. Il s'écria et dit: voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, vos péchés sont ôtés. Oh, bah c'est pelité. Bon, c'est pelité. Jean chapitre 20, verset 23. Jean chapitre 20, le verset 23. Yes. Ceux qui à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Yes. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Yes. Aujourd'hui, étant qu'un fils de Dieu, l'envoyé de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ, frère José Lokamba, na longoli masumu na bino nyonso. Amen. Pas comprendre les âmes de Nangaï. Ceux qui n'azalent pas la plus bonne à Kolobamen. Ceux qui n'azalent pas la petite mololo. Ah, c'est sérieux ça. C'est grave. C'est sérieux ça. Est-ce que vous n'aviez pas compris? Dieu m'a donné ce pouvoir de pardonner les péchés et de retenir les péchés. Mais aujourd'hui, comme je parle, tous vos péchés sont ôtés et pardonnés au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ah, Yesu. Bazoyo kangato bayokite. Oya sepeli ke masumu longwe. Zamba bénirie. Amen. Lewe. Bolika na pesa ka verset. Likama. Continuez, acte des apôtres. Salanoki. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange réel. Oyoki. Pierre. Pételo.
sous la conduite de l'ange de Dieu, ne savait pas que c'était réel. Il s'imaginait que c'était une vision. Ou ça c'était un rêve. Mais revenir en lui-même. Oh non, mon et ça ndototé. Et ça réalité. Le bas amen. Ti oui ça ndototé. Ami simbi. Ndenge Yesu ayaka kozwanga mukolo mususu. Na misimbi na simbi misu. Obi tu vas prêcher quelque part. Viens mon fils. Asimile na loboko. Paf toki. Oh. Na kanisi ndoto nzo ka réalité. Bato po ba viva kuna ba ya ti ko témoigner. Jour mususu obi je vais te faire visiter une ville légendaire et historique. Na koma Rome sans visa, passeport, billet, ni na matavion, ni na kenezela makolo. O bato bakendeki. Jamais. Ah, na ngina loba mena moni l'auditoire est confondu. Alléluia. Amen. Moi extrême ou moi j'étais dehors en train de prier. Mais je le vis venir, se tenir devant moi. Et il me dit, mon fils Josué, je vais te faire visiter une ville légendaire et historique. Merci papa. Est-ce qu'il y a un sorcier courageux ici? Courage. Aussi aux joies de délivrance. Aux alakanindok, aux ex-endok. Mais aux esundokité. Bon, donc, pour ton dégainini. Donc, vous savez quoi? Baton son a délivré bon monanga. Bayo kasoni. Aux alakandoki, mais aux esundokité. Bobandako qui ne peut ton dengue. Nini. Azate. Bon, quand même, naloba. Ndoki bakendeke poto ndengeni. Na poswa nguba. Tope na poswa tondolo. Tope na nzete ya kombo. Tope na etoko. Nana zo kanga? Amen papa. Et ainsi de suite bazana ba nini bango bakendeke. Bakoya basali mo incantation bango mo nini bango mo ba geste basala ba et baluka avion. Allez ba mati. Na délivrer mutu moko azali pilote. Ya mobile. Ai papa ngande pilote. Na pesa kate kindoki. Na capacité na te. Mais moi nonga na boti. Yende somo champion na ko pesa. Ye musali nini? Distributeur. Donneur. Na pesa ndoki. Menga la pesa kate. Bon moi na nokasi. Habite ye ya pesa za camarade nayi. Na click ya pesa pona menga de pilote na memaka bon papa. Ataboza combien? Bon matin tokei. Pipinde kérosène. Le ba amen. Ba ou melaka te. Une minute. Bakomi. 1 minute. Soki basali ba escale na ba nini Togo parce que Togo est un siège à Bandoki. Point noir. Bon, moi na tangilonyo chez ça. Ba escale ndé et bako sala 5 minutes. Mais balongwa kaka France bakoma wa 1 minute bakomi. Mais ensemble c'est quelques secondes. Parce que le diable imite toujours l'originalité. Le diable a pris ses pouvoirs chez Dieu. Pouvoir pour moi, pouvoir ya kolimwa, Satan azo epa na nani? Nana pesa Satan. Na ko pesa bino ba verset, mais tokolobango mukolo mususu parce que toza mate ya mususu. Amen papa. Loba amen. Amen. Asimika kana loboko. Nambala moka ta tokomi na Rome. Il m'a fait visiter le Vatican. Alakisinga makamyo sokonana. Ti après tobimi. Tant tobimi na nzela ya munene, topé boulevard. Soki nini? Ezana rue moko, topé balabala moko et kota na droite. Nda expliquer ngomoni nzela ya munene À l'époque, il y a ba Pierre. Babano kanga ba chrétien, ba pesi ordre na roi, ba kanga ba chrétien ba boma. Ba chrétien so mono ki mana nzela munene. Basoda bazolanda mais Pierre akimi na balabalo abi omoni balabalo tokoti abi balabalo comme nango via Apia la plus vieille avenue et une avenue historique batika kaka bongo bande époque tu avancer abi omoni nini ngabi chapelle abi place bakanga Pierre. C'était comment? Il commençait à m'expliquer. Place bakanga Pierre na avenue via Apia batonga chapelle. A expliqué et entre parenthèses na bombi. Yes.
mokolo mosusu. Mais écoutez, yoka Pierre, petelo s'imaginait avoir une vision. Il ne savait pas que c'était réel. Alléluia. Amen. Mais yoka makambo salamoki. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, c'est-à-dire l'ange azomemaye bakuti première garde sécurité à basoda qui est dans la prison centrale. Mais ba sentir ya basoda ezali okota bongo te. Alléluia. Amen. Mais comme il est conduit par l'ange, les gardiens étaient là, bien armés. Il le regardait, mais il ne voyait pas. L'ange était en train de passer avec Pierre. Mais bango bazota là. Babeti moi mouchoro. Babeti tchembre. Babeti lotoko. À l'époque Bombé ça l'a quitté. Na o bazobenda nini na mat de cortège nini. Shisha ezala quitté. Tam se ezala ki me ya marque na bango. Na mona vie moko komone makasi azali ngwaka. Vie makasi. Ya zali na cortège yoka mulai. Atia mai atia nini siko atia nini siko biso to bana mike. Soka zobenda obenda etsa to so misi milinga. Yoka milinga. Tam sa beni wuati. Biso siko to sekai. Lokola machine à fufu. Aka komone azali lokola azali te. Bengi obi azali lokola azali te. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. puis la seconde, ils arrivèrent à la Ba passer première ceinture. Baleki ali boso. Ba moni bangote. Et l'autre côté. Pierre revient aux olek. Ange passe à naï. Deuxième ceinture. Yami balé. Personne ne les a vus. Quand moni bangote. Baleki na bango. Na kimia. Et toutes les portes étaient soigneusement fermées. Nzamba sala miracle pa na yo. Amen. Place batiaki ba chance na yo. Bas tuka eloko ezate. Amen. Et ce qui mutameki alanda yo akokufa. Ange akobomaye. Yes. Oui. Ils arrivèrent à la porte de la ville et Jusqu'à ce que batiki prison. Baké librement ti bakoti na ville. Oui. qui s'ouvrit d'elle-même Oui. devant eux. Porte ya ville efungwami yango moko. Yes. Tika ba porte ba entreprise. Oui, sengeli yo za engagé fungwama. Amen. Ba porte ya élévation. Yes. Parce que tu travailles. Il y a promotion. Il y a élévation. Efungwama lelo na kombo na Yesu. Ba porte ba banque. Na li ba porte ba banque. Efungwama pona yo. Amen. Toutes les banques. Efungwama pona yo. Lelo est ouverte. Efungwama. Personne ne peut le fermer. Motota ko kangango. Ba porte news. Il y a succès efungwama lelo. Amen. Boza gentité. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Babimi bango mibale. Kaka na ange. Ti na balabala. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Pe ange asenin. Atiki Atiki. Atiki wapi. Mutasa assez libéré titi atiki na place ya bien. Abi maintenant tu peux partir. Siko koki koki. Et l'ange aussi le quitte. Moi c'est pas kei. Tant que na Yesu bongo, ti toye na retour à Siminga Bobi, on rentre. OK. Paf na seconde. Na baramoko. Na toza libanda nganaye. Ayi bon mon fils. Je te laisse alors. Na tiki yokas. Atienga kaka boy. Noki lokola courir koti ngai. Paf a disparaître qui. Ozongi moto. Amen Nzambe. O nini nga na mona. Likama. Nzambe akamwisa yo. Amen. Oko kanso zolo tandoto. Mais ça réalité. Amen. Malade ya lezoli mwa siko. Amen. O kanso za ndoto. Mais ça réalité. Amen. Nalobi boya. Mbongo zo simba siko. O kanso za rêve. Mais ça réalité. Un frère. Non suki sawa. Un frère. Ba engagé qui est. Frère Eric nzamba pambola place ozana paye wana. Ndeko. Tala. Amona miracle. Abane kota kinga boa. Atangi asisi na campus. Asilisi musala ezate. Papa na ye a financé ye. Pona asala moi activité. Yake a fungoli garage. Parce que asala ki moi na INPP asali pona ya nini? O babenga Métier. Agister. Agister. Papa isili aibo na fungola garage. Moi mbonga bien. Afungoli. Yena mwasi na mwana bafutela. Bana mibale. Tala. Titi makambo esani ni. Bouf. Et kangami.
C'est son papa qui était venu me voir. Il m'a dit évangéliste. Je t'ai suivi à la télévision. Mais j'ai un problème. Je suis un vieil homme. Mais je suis retraité. Mais mon fils est né. Ça ne va pas. Natangisi asilisi. Na financé moi mouké. Mais si koyo isimbate. Si ko na koma kobokola. Na mona nangai. Na bakoko. Na moi sinaye. Mais moi, bon, mon l'État zopé à retraite wana. Na ba locataire, c'est na vivre bien. Oui. Mais comme il dérange ma ba coco, oh coca belly, oh nini, mais son père, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à papa, papa, yeb ça yemo kwaya. Yo zaka problème attention, et s'il est au sambela mais yo aya oui. Tension tout ça ma casse. 22, 21, 22, ceux qui quittent 18. Alléluia. Amen. On a prié pour le papa. Papa, j'ai l'obiko. Abi kende kuna na moni l'obiko ezali. Son fils est venu me voir. Tobonde les âmes. Or, azalaki envoûté, ensorcelé par les sorciers de la famille. Bloqué ma chasse naïe et simbate. Il vivait dans les noirs. Mais il priait beaucoup. Mais une prière d'intervention rapide. Je me souviens un certain lundi. Et elle a plus dérangé aussi. Mokolo ya liboso et mokolo ya yambo. Ya yambo. Toujours sambela. Papa nzamba tali singa. Nabi frère, makambo na yo eza résolu. Yes. Omona anja zo osala makambo. Abi amen papa. Iyo papa. Et Sili. Mais après la prière, Mboula déjà ezobet. Parce qu'on a mon frère Bimi. Mais Dieu me dit que bengaye na bengi na bi obimi siko na sambula ndenge na bi papa po na okende makolo. Na yaka makolo, na songa ka makolo. Abitia kingabwa au makolo uzonga makolo na bite. Na tio loboko na poche. Na zui mbonga transport na pesier. Tanga zozo mbonga transport, nzamba ebisingai. Yebisa ye surprise ezolanda ye. Na bi surprise ezolanda yo. Parce que aolanda nga sikoyo. Azana mboka malili. Ake lundi alali. Tongo etani yaza on a pongi. Ambassadeur atindi jeep na bat ba ko joye. Likama. Tiri bo salu pa pim oui, tozo luka frère boy. Frère. Problème, hôtel batimi son ambassadeur. Bakela musela muka alomuki. Alati pantalon ya jean na sandales à pied de Jésus. Vous bien quoi? Oui, azalanango. Na Lacoste aye. Oui, problème. Oui, problème était mais ambassadeur bito qui ndepona musala. Musala wap. Oh na yemo ka zobengo token. Abi mais na ibani kuna te na zape na ndeko na paye wana te. Abi te mais atindi biso na adresse yo komo we na adresse. Abi na côté dossier kuna te. Na zape na mutu kuna te. Siko na mona comprendre te. Bato baya kate va senine. Bye. Mais kende kaka mso te tamso ba ko lever mais amoni penza ke mutu ka ambassade. Ti bato te kende kaka kende audio. Soko boy tozongi na biso po toye kon lever te eza ambassade. Soko lingi pe website ta mutu eza na adresse boy résidence ambassadeur. To kende na résidence pas naye. Amatakata senine. Amati. Ou na résidence pas ambassadeur. Ayi mutango ye. Aïe, ça va, Vanda, ça va bien. Alors, ils ont Moussala. Chose d'accord au Banda. Mais ils ont na paye na biso. Villa ezali, na jeep ezali, salaire, na débit eza $2,500. Abi, mais naza na passeport te, na ibani pe ko abi, likamba passeport de taliote, toni talite. Tout est là. Il se fait ndima comme ça ici. Ah oui, ça va Nandimi. Abi a besoin de quitter l'aéroport. Na pied de Jésus. Abi eza inutile kende. Tala kaka wana. Amati na jeep. Nzoka mutuka ba ambassadeur na aéroport ba contrôle ngote. Piti na tarmac dans na pied avion ndou. Ba fungoli akiti mata. Ba mona mutu na pied de Amati na ye. Apepi kaka pa pepa po ayeba na mutute na bato ba yotika yona apepi akoti mna afani na avion ko première classe avion pe bato musuba mati na mboka ngo bu dès kazokita jipe mususu ye ti na tarmac mata amati uti na résidence na ye habité we zandoto ami simbi na nobo ami simbi
alongo le sabina kota na douche akoti abimi obi nalia na te ngapenza alléluia lobby na tongo chauffeur na jeep baye bazuye ake na bureau asaliti esili bazongisi ndenga zozonga na document elandi citoyen mboka wana abi tiens ngai ne va Didier tozo kene tokiti ni peine tozo matangomba ipene makolo poto ke ça l'émission na RTA to téléphone sonné numéro ya ona no tungisa ngai na ngomba no matawo tino si sangomba ti a insisté ti na yambi allo papa nanga nazana ngabi yonen abi kasinga mona no te nini a raconter ngabi yo tiko kosa yo ça va gérer mais papa numéro na ngai enregistré ngai mona no na komia wa non mono kwa ndoto mais réalité nzambe asala makama minele pa ina yo. Voici l'ange de Dieu. La prière d'intervention rapide. Je n'ai pas fini. Parce qu'il est temps, on doit prier. Que Dieu vous utilise pour tous. Il opère un signe en votre faveur. Que Dieu envoie son ange pour intervenir au plus vite que possible. Même si tu es malade, même si tu as un problème, et ta ligne Nzamba sale la miracle. Combien de personnes bafouté la bango minerval Nzamba pambola ma fille. Au moins un miracle ndayo. Na campus là ça ne va pas. Ba bengana to bonde le sila kende boy basi bafouti. Ba pesa mais aujourd'hui qui réciter. Ngana je récit. On a tout payé. Nani a fouti. Tika Nzamba opérer miracle pour na yo. Amen. Si tu es d'accord, lève-toi, nous voulons prier. Bien, Dieu est là. Et il est ici. Il agit jusqu'à présent. Papa, maman. Olingi Nzamba sala ni pour na yo. Na tuna kamotuno yo. Nzamba sala le miracle. Nous voulons prier. 3 sujets seulement. Bah si j'ai mis ça. Yes. Papa, pourquoi tu souffres? Tu souffres pour rien. Oh, l'ange de Dieu est présent. Il va te secourir. Maman, tu as beaucoup pleuré. L'ange de Dieu me dit de te dire ne pleure pas. Dieu est présent. Il va gérer. La prière d'intervention rapide. Et ça, la manavina. Amen. Quelle est ma place aux alliés? Yes. Yamba une attitude à prier. So que para mí, como nada ahí. Samuel Oboko, yes, boy, oyama. Pese ando, nali kamo oyama. Soki ngana lobi, sambe na kopatola. Soki yo telemi, okuna koya ya sembola. Sembola Oboko, na bongo yanga. Kambonga, soki baina lengi, zambe na kotambola, soki weterebi, ombu na koi, sembola yaboko, yaboko yanga, pesa yano, nali kambonga, soki baina lengi.
nakwetapele sokuwepelemu Mungu nakoyi Yesu Yemba Zemboyo. L'ange de Dieu doit venir intervenir. Voilà qu'on a sauvé on s'en ozosenga secours ya nzambe nzambe ya kosecourir yo na problème elekeli yo senga secours epai na nzambe ke nzambe ya kosunga ngai na likambo oyo na muja secours na yo au nom de Jésus. Priez très fort, priez. Oh Jésus, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ok. Le secours qui ne manque jamais de la détresse. Les alignes yo papa. Oh Nzambe. Le Seigneur secours na yo Seigneur. Maintenant, ozosenga epai na nzambe, nzambe tinda ange yanye aya ko délivrer yo. Nzambe tinda ange na ye a conduire yo place lipambole sali. Nzambe tinda ange na ye a secourir yo lelo, atambola na yo, asala miracle na yo. Au nom de Jésus, prions tous, alléluia. Priez. Oh Jésus. Alléluia. On voit ton ange, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur.
Otina Angelo no Seigneur. A conduire le gars. Destiné la gars. Alléluia, 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 hey, Sambe. Alléluia, 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 est-ce qu'on peut acclamer pour notre grand roi? Ok, mettez-vous maintenant. Il y a un service que je vais faire. Comme Dieu m'a recommandé de le faire. Je vais prier pour quelqu'un. Il va symboliser un ange. Il va se mettre là-bas, à l'entrée. Et en sortant, tout le monde va le toucher. Et il va toucher tout le monde. Yes. Même si tu es malade, même si tu as un problème, comme il symbolise l'ange, tu verras les miracles. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Pesa no mai. Nature na piège. Ata au toucher été. Mais au bimana. Alléluia. Amen. Na obonde la pona mai. Fungola miso bota langai. Noki lobo atiake eloko. Eloko na sina tie déjà. Nazana eloko. Yes. Eloko na za eza eloko zo kanisa. Eloko na sana ngo eza Yesu Kristo. Yes. Aleki biloko nyonso. Loba amen. Amen. Na comme na lupango moko ba bengana ke sambela. Ba sala ba délivrance na lupango wana. Ba timola ba bimisa misuni, ba bimisa ba bikeko. Na lupango wana. Ba bimisa ba mbongo soki ya kala ba kunda. Ba sala nyonso ba séance à prière. Mais le vono. Ndeko moko na Australia benga bi papa wana lupango biso to botami. Papa, je dois atteindre transport $150. Comment na lupango papa? Otalango na no sala ta prière. Yes. Parce que famille sont sensibilisées. Bon, c'est la pasteur Azoyak, prière zotokao. Yes. Amen. Amen. Bon, pasteur Aza prophète ayako timola. Bon. Awa. Ba timola kawa, c'est que place yo. O msusu c'est que yeloko isali. Yes. Nakomi nakoti. Ba bala kanisa pasteur ngaza soki ndenge nini. Olega pasteur moko kota na moi li papa na pantalon na chemise. Yes. Ye moko. Bakansi envoyé du pasteur. Natini na pesi bangombote. Ngabi ezangai frère Josué. Frère Josué. Ngabi pasteur ya mona na bino. Oya za na Australie. Bien, ezangai yo. Ah, papa. Yaka bakotinga na salon. Na vandi. Ah, papa, ezangai oyeka yo moko ngabi wi na ye, ngamoko. Abia mais alobaki ozoya. Tokanisi oza envoyé ya pasteur. Ah, mangami papa ezaka ngai. Bon, famille soboya boya bengi bango tu ba yo na salo batondi. Ah, pasteur ngo yo oh. Ama. Ngai bo pesa ngamai. Ba yeli ngamai. Alléluia. Na bondeli. Na bi yaka papa. To bimi. Na meli muke kandi ngomoni na million. Tozo ki na papa wapi na porte entrée. Ti na porte entrée. Na sopi ango. Soko raté wana oya ozwa. Ah, ti na porte entrée. Ah. Na sopi na pesi papa etika na bi papa kota na ndako asperger nango na ndako mobimba. Yes. Muke etika libomela li goutte esili. Esili ngabi wa papa ngana kena ngai. Aïe papa, tu n'as pas prié, ngabi j'ai déjà prié. Na sina bondeli. Amen, amen. Amen. Lobela amen bien. Amen. Lobela ça mena bien. Amen. Babi misi penga papa kena malamu ngala bia botika malamu mais makambe ko salama awa. Munoko na bino bosani ne. Bokanga. Pondo kya okanga mawa. Mutabano nyoko la bino ako ya. Ako kwea kana porta wakati sate. Yes. Loba amen. Amen. Silinga na kei.
na kendeke na tongo na 7h30 8h na zongi na ngai 18h juste. Bon. Grand frère ya maman na bango. Donc grand frère mosina. Donc noko ya bana. Yes. Azoya. Yo na zoya. Yo na zoya. Ako maka kalinga katisa. Anja nzamba bete doublé. Bon. Ka akwe pena boy. Kao ako tele mate. Oka mutakwe tele makokate azaka ko baluka. Bah noko. Mais noko nini. Mais noko. Non, ça ne va pas. Luka mutuka matisa ye. Alléluia. Amen. Ndé papa à côté na chambre benga papa ndenge za betoke na noko donc bof na ngai grand frère ya madame donc ayaki akota ka na porte a kwek na éviter soka buka ni mukongwe soki nini akoko koloba te ça ne va betoke na hôpital ngobi soko ke na hôpital okufa il faut tout bela nano azandoki. Bon. Loba amen. Amen. Abi c'est vrai ça. Abi oui azandoki. Ye mutamon sabino passe ye wana. Abi oui ndeko lobaki to monengo abi OK ça va. Loba amen. Amen. Azaka. Ah bien qu'est-ce qu'on fait? Ngabi même un téléphone place azali. Tanga comme ngabi na combo na yesu soko lobite ozo kufa. Soko lobi otubeli okobika. Ah bien pasteur na loba. Ngabi loba. Nde ayebisi bango nini oyo asalaka na makamnyo se yinda wana. Loba amen. Amen. Bazui solution te. Bazui. Yango na déclaré anja nzamba beta banguna na yo. Amen. Anja beta na koleka likofi ya champion. Amen. Likofi ya champion so peso kao. Après quelques minutes on s'allume. Bati on makisi de la muki na yo. Mais moi douleur etikali. Mais likofi ya ange. So ka nzamba intervenir so kiti. OK libela. OK. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Na fingi mutu. Te papa. Na tongi mutu. Na lobi mabe. Te. Yak. Fukama. Mwana nanga Joël. Azamo sala nzambe. Yazo symboliser sikoyo ange ya nzambe. Yes. Loba amen. Amen. Asotele makana porte. Ngana obonde la pona ye. Kobima te soko toucher te. Ou soki a toucher te. Ata oza bébé a toucher kaka. Yes. Ata lobi logo te. Mais akoloba kaka. Mutu yo soko toucher. Bimisa ta phrase. Yes. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Tobi tant to aussi sa prière tobi kaka amen. Ya ke ko terme na porte. Yes. Donc muta obima te soki a toucher te. Soko lingo mandenge no bima na yo. Mais dans loki de jamais wana. Yes. Oya ki prière te. Oko vivre. Amen. Tiens le boko bipende kwa zaito bonde la pona yo. Nzambe. Ozwaki Moïse. Lui Moïse, je te fais dire devant Pharaon. Et mon fils Joël, devant toi Seigneur, je le fais un ange. Il va se mettre là-bas. Et Seigneur, ces paroles sont les paroles de l'ange. Yes. Ces actes Seigneur, Yes. au nom de Jésus, nous sommes touchés à vivre miracle. On peut toucher à vivre miracle. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Nzambe a se manifesté siguro. A comme son ange pour la guérison des nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour délivrer les captifs. Yes. Et rendre libres les opprimés. Au vivre on a Amen. Acclamez pour notre grand. Merci beaucoup. Tosuki awa. Bonzamba lobaki ndetos transmettre. Yes. Mais oye tikali. Mercredi, berger. Pesanga mercredi. Na vendredi, na komi le koso siko ya kote. Amen. Bato bazaka mercredi ba yawe papa zate. Vendredi papa zate, pas mon papa dimanche, mais siko na komi na mercredi, na lundi. Te, lundi te. Na tikel bino lundi. Te, lundi na kosa. Amen. Soki na sisi mbaka mona zana ngo na okita. Na yo yamba, na oyamba. Na lobi nza azana biso yoka makamba koloba salela oya koloba sa oya koloba na yo e komona miracle. Yes. Loba amen. Amen. Mercredi non lundi lobi lundi ezali prière ya intervention rapide to benga ngo pire ya la police na biso te
Mais pire, il y a prière d'intervention rapide. L'Obamen. Parce que pire. Mon Dieu, c'est un monde à Mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh, Bunda. Ayo, c'est la diaspora. Bato bazan étranger. Nzambe. Il y a quelque chose pour nous. Il y a 40%. Il y a population, il y a Afrique. Puis il y a RDC, au bazan étranger. Au bakoya, ko zonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na biata likamote, bako ko solo pe makam. O ngana na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papa ngana za boye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zopesa mukongo, banje ba melinga. Bobi